Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour. Bonjour, Balandino Soya BBC, bonjour, bonsoir. Ici que Zomelibino partout dans le monde. J'espère que vous allez bien. Bisopé par la grâce, n'alba toujours. La grâce de notre Dieu nous suffit. Bandeko bolim bisapo na mbongo. Nous bien qui vendredi hein. Et à na prière. Utaka biso tuzana ministère ya combat. Alors ngongo talakaka. Alors allez-y comprendre. Je m'excuse pour la voix. Voilà. Beaucoup de gens nous aimé pour partager, beaucoup de gens aimé pour partager et que ça l'a vraiment bien makasi mingi. Beaucoup de tout solo là, beaucoup de parce qu'il y a à dire, il y a koloba Isa, il y a koloba penza Isa, beaucoup de bande konyo so bubenga kinga bokomela kinga après 17h30. C'est-à-dire que non nazaki connecté. Bon, j'étais connecté peut-être au un message au moni leki, mais nazaki vraiment à là où dire téléphone parce que nazaki na présence il y a nzambe, nazaki na église voilà. Donc quand la connexion té mais faut nous eka na sac na koki ko zongo té na bana ko répondre bato. Voilà. La grande famille beaucoup tanan to solo là, beaucoup ta mama BBC Ozawapi, mama BBC Indi Kotoyo, grâce Luzolo, ba récupérer grâce Luzolo, mama BBC Ozawapi, mama BBC, voilà. Fallait na ça l'analyse en gros, il fallait na répondre encore, il fallait na ça ce qu'on répondre, sous ce qu'on a qu'à répondre et puis pardon. Il fallait na ça la émission pardon, le bina pourquoi mais n'a qui vraiment coincé, il me fallait na ta la filmer. Il y a second choix au toujours à la Belle Vie Télévision le but total qui troisième épisode en même temps na Candy Star to banda qui filme na biso ya ma sœur au to yebi biso nyonso ke non na Candy Star ba série à français né ekobanda koleka kuna. Alors la grande famille Libota ba comme yo ki la biso ya lobi ke non na ba série na biso ya français oyo bandoleka na Candy Star et obanda kotale maté ba beti gazon ya koloba ke non e kokoma na 50,000 na 50 KT. Alors lorsque nazo kolobela bino famille Libota toza ebele lokola banzoi toza ebele pas comme possible please et lo comme na beta CD nous famille Libota to forçaka et lo côté nous famille Libota nous sommes plus naturels nous famille Libota to sa course na mutute to sala to wedisa te to sala o ke no pour mona biso te. Là il faut savoir. C'est juste lorsque tu as ça la promotion, on a plus besoin de filmer la biso, ou Poutine a côté la biso, na Belle Vie Télévision, na Candy Star, tout ça la nini, tout ça la promotion, va filmer talema. Point barre. Tout ça na polémique ou encore va filmer tango kotaka. Et ça que nous toujours ça la course na moutute. Wana nazolo bango parce que il y a d'autres personnes bango musala bango ba osalango on dirait ba olingo bundana batu on dirait ya matalana on dirait chez nous sommes plus naturels nous sommes plus naturels voilà beaucoup dans la grande famille beaucoup ta ya koloba vraiment eza vraiment mais désolé eza passé na communauté na biso communauté congolaise franchement ça fait mal
C'est-à-dire que non, autant la communauté moko boye diable penza asema tozo ebate que non koseme au diable asema na kati ya bato misisa ya ba misisa bakoko ya bakoko ya ba misisa et c'est bouti parce que c'est pas facile avec la personne avec la personne des Congolais. Pardon. Alors, la grande famille. Tout à l'heure qui filme na biso ya ma soeur, tout bande qui na filme na biso ya ma soeur. Bomoni déjà étape premier épisode ningiki. Bomoni la milliardaire Oiza Davina pardon. Bomoto moni maman Annie. Maman Annie a koufela ki mobali. Alors, tout moni Marina là-bas. Notre soeur Moussou na ebi vraiment na maîtrisera vraiment combo na été. Beaucoup melanga na ba commentaire et ça bien. Alors grand frère na bango akufa. Alors baye ko déclarer ba bien. Ma soeur. Siko to ke siko na étape ya nani oyo ya Vini na papa JR. Ma soeur jusque là indice et mon ani na noté il faut moi mi penza na noté mais naza ko inviter na bino famille Libota tout qui ne copie kota la film qui toko oyo ba komeli biso na Candy Star. Voilà. Toke na film na biso ya second choix au total na Belle Vie Télévision. Lobi total qui troisième épisode. Na troisième épisode wana bandeko second choix. C'est-à-dire que non Poutine a sali déjà deuxième choix, a sali second choix. Il y a comme memela Gesho muto mususu parce que Gesho a travaillé bien té. Gesho azana musa azana lokuta. Gesho a pesaka rendement té. Il a toujours des raisons et voilà. Donc il est incompétent dans que lobana musala wana. Oyo ezopesa Poutine kanda. Oyo na dio wana ya maloba oyo Poutine azobimisa bakomi kokata bakende ko travailler nango niveau. Toyebisaki bino guerre oyo ezalaka kaka loyal. Soki bokendaka na eloko ya ke non na loyauté bandeko boninga bosuka ndenge bosuka sikote. Eloko nyonso ya mabe esukaka. Eloko eza naturel, etikali naturel, libela ya libela. Oyo balobaka ke non eza original te ekufaka. Bokoki kosala ngo na ba sens nyonso forme bopesi tout mais eza original te. Et lorsque eza original te c'est-à-dire que non mabe eza. Mabe eza. Alors tout l'andana après nous la grande famille beau aimer beau partager famille Libota shalom lisusu je sais pas ce qui n'a pas qui binombote pardon shalom ban po ishu bozali awa merci na bino nyonso merci et bandeko iner ba pede lubinga yoyo famille Libota beaucoup mieux agité beau focus ko alors tout là na moi extrait oyo comme ça dans zone la bino. Mais ils ont un élément comme ça. Nous sommes dans la salle, on a pas de bon, je suis combien? Ah, il y a combien? Ah, on va faire 17. Il y a engagé 2 personnes. Il y a engagé. Il y a engagé. Il y a engagé. Il y a stage. Merci. On a numéro dans la science si tu m'appelles. D'accord. C'est pour ça que ça ben nga ebisanga. Ah, la tiki mu quantité. Tiens, non c'est vrai que tu m'aimes. La tiki mu quantité na bibilo na sa okeka. Toi c'est trop. Non, tu es encore oh, Moussa, Massa.
Santimaté. Poutine alembi et amemeli Gesho noko na biso Yams. Siko place wana bitumbe ko bima. Présence ya noko Yams wana ndenge Bellevue amemeli et que déjà na titre na biso ya second choix. C'est-à-dire Poutine a sali déjà second choix. Premier choix ezaki nani? Ezalaki Gesho. Gesho, pourquoi ça musala bien azolobisa madame naye ou encore patron naye et patron a réfléchir ya kolobakeno a même mutu mususu wana toke toche second choix parce que et que déjà il a tinzoto ya titre na biso. Second choix, c'est-à-dire Yams ndenge babemi eza déjà second choix, eza second choix oyo Poutine a sali et alobi mokonzi azate. C'est-à-dire asalembi Gesho. Gesho pe soko tali muto natika komona muto aboyete. Gesho. Azanga kamaluba te. Alors bref, c'était au moins ça. Total sukuna to moni ngole na Naomi ngole la. Ah my god. Bande ko makambo ezalaka. Gesho nani décor. Vanda wana. Baso babimana bala mike baza na problème hein. Franchement baza vraiment na série problème. Alors tout la nation sous moi extrait oyo na ozongi la bino. Ah c'est bon hein. Oh approche. Très joli. C'est ma petite case. Tu peux te... C'est joli, attends. C'est vrai. Je te jure. Ici, il y a 1, 2, 3 pièces. N'est-ce pas? Il y a 3 pièces. Je vais voir plus tard. Je suis fatiguée. Mes chaises, je l'ai acheté pour chez un ami. Ça coûte pas moins. Bon, c'est un salon à 1500 $, simplement. Ma table, c'est modestement à 450. Non, ça va, tout. Bon, je voudrais quand même que tu vois qu'est-ce que je dois encore te montrer. Enfin, c'est ici où je vis. J'ai fait ma petite vie ici. Mais tu sais que c'est un honneur que tu m'emmènes chez toi. Eh bien, c'est un honneur pour moi que tu acceptes de venir voir où j'organise ma petite vie. Parce que, tu sais, on se dit toujours en tant que fille ou en tant que femme, quand un homme te montre où il passe la nuit, où il dort, où il se couche, c'est-à-dire qu'il te considère. Jusqu'il ne t'a pas encore montré où il pose sa tête, c'est que prends pas ça au sérieux, tu vois. Genre. Ah bon, c'est ça la règle? Je te jure. Ah bon? Je ne savais pas. Parce que, non, mais je pense pas que tu vas prendre, tu auras les culots, le courage de ramener une autre fille ici. Mais attends, je dois être sincère avec toi. Mon cœur est passé autrefois
Namaboka qui vraiment, c'est ce que je valais en fait. Mais depuis que je t'ai rencontré, je suis comblé. C'est-à-dire, Nakati Motema Nanga, j'ai une joie immense. C'est la toute première fois où mon cœur est ça la sold out. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a plus d'espace, il y a tout là-dedans. Il y a la joie. Donc c'est moi qui remplis ton cœur, c'est ça. Quand je te dis sold out, on a été pour comprendre, on a pris cet exemple. Non, j'ai compris. Hein. Nini ezolakisa kino Davina aovanda na Da Costa. Parce que Da Costa déjà aza un moto à incompréhension. Da Costa aza déjà moto moko ya bitumba. Qu'est-ce qui prouve? Koya ya Davina na kati ya ndako ya Da Costa o bakomi mwasi na mobali. Titre na biso elati nzoto. Second choix. Second choix. Titre na biso elati nzoto lisusu. Est-ce que Davina bakovanda na nani na Da Costa? Alors espérons peut-être bakovanda parce que film na biso titre nango eza second choix. Second choix tango asali aoki kovanda na ye tout comme pe aoki kovanda na ye te. Soki bakoyoka na bavandi, soki bakoyoka na te baovanda te. Yoka sikoyo ki vantari ya noko dako. Yoka sikoyo ki vantari ya noko dako. Donc il y a za mobali moko boye keno ya aza na ba vantar moko boye soki a gagné yo mwasi ala ki sope deuxième face na ye. Vous comprendre? Tango azolinga mwasi aokende na ba flatterie ebele. Vantar elobi boye ndako afutaka $1500. Ils en a 3 chambres. Et mais ça somba ki boye. Limbisa dako. Nyonso wana azolinga azo esprit ya mwasi. Soki mwasi asarenda, mwasi amipesi, mwasi nesko akomona deuxième face na ye. Second choix. Second choix. Alors la grande famille, tous à la ebele wana lisusu pour na 4e épisode na biso oyo kozala lelo na 16h30, 15h déjà tokozala na ma soeur na Candistar. Toujours si ça te repère ce qui est une affaire à 10 minutes, 15 minutes, mbala moko tokoti na nini na Bellevue télévision, na Bellevue TV pour na filmer na biso ya second choix. Vous comprendrez, non, la grande famille? Alors, c'est juste que là, titre na biso ya second choix, ezola tanzoto. Bon côté, voilà. Nakota siko na lisolo nanga. Nakota na lisolo nanga. Bandeko bo tika publicité et si la nyonso bo zappé yango te et ça bien ban pour chou famille du Bota, on est ensemble. La grande famille. Nazo expliquer elo moko batu babenginga mama BBC omoni osalaki émission na yo vraiment et voilà la majorité a appel nazo qui c'était juste pour nous féliciter du fait que non mama BBC au télémi au lobby que non trop c'est trop dans le monde des artistes na biso. Grâce luzolo kobima abimaki ayaki ko laver image na ye. Ayaki ko laver image na ye et pas nani. Premièrement, et pas Irsil Pichanga na Poutine. Parce que, biso nyo sotoyebi, makambo o elekaki, ya koloba keno, grâce à Sali Bouye, et grâce à nani, c'est où mon téléphone, mon Dieu? Soit disant que non, grâce Poutine, na Irsil babengaki basali tunisa ya koloba pourquoi on yataki na ngambo kuna tu n'avais pas demandé l'autorisation. Nga mama BBC na lobelaki bino très bien na lobi que non trop c'est trop avec nos artistes. Batu bazo boma musala dans ce premier temps les chroniqueurs kala izaka que non ba comédien bango moko ba tekaka ba voice wana tukuniye angote vrai. Ba o bazo boma musala ya ba artiste comédien
toki oloba keno eza bakroni fwati te ni bakroni mama te bango moko na nde bamibomeli mosala mpona nini 1 baza nano na monde moko ya hypocrisie 2 baza na monde moko nano balingani te 3 baotambola na kieto 4 baza na lokuta elati bango na monoko na bango on dirait ce pende ini soki tobi tokende 5 na monde na bango wana bandoki mpe bazangi te. Vous savez, place il y a des gens bandeko po boyeba keno fruit ya Saint-Esprit eza awa bokoyeba kaka atmosphère ndenge kozala bomona ba comportement ya bato voilà mais soki oke na monde ya ba comédien na biso il y a toujours des problèmes oyo toki oloba keno na 2024 ba artiste bakufaki combien on ne souhaite pas to souhaiter liwate ezaki na période moko boye ba comédien liwe kotaki na monde na bango ndenge likambo nyonso wana ezolakisa mabe oyo eza na kati ya monde na bango elongwe wana ekomi bokomi kolata bato on dirait likambo yango oyo ya kolata bakombo ya kolata peut-être kombo ya Ursule Pechanga ya kolata kombo ya Dinana ou encore ya kolata Poutine eye kobanda quand eye kozwa atmosphère makasi sur les réseaux sociaux quand c'est lorsque SB eye tango SB eye a se retirer na baninga déplacer makambo ya kikobanda tozoloba oyo eza vrai nde place bitumba ya ba comédie bazali na bango na ba bitumba na bango ya CCCCC mais oye koya penza keno omoni na ba artiste bakomi kopesa position keno ngana za koto yo ngana za koto c'est lorsque SB ebotami sikoyo lelo toyeko constater que ba artiste bazo jouer na hypocrisie makasi artiste soki aki koto oyo aozangi eloko koloba kuna te baza ya moke oyo azo ayebi keno babengi nga na okeka mosala na okende kokanga monoko na ngai après tableau na nga nazwi bikumba na nga na kei eza nazwi mikumba na nga pardon nazwi mikumba na nga na kei baza moke oyo baza na baprincipe wana. Sur les réseaux sociaux, toyebi belle vie mundoki, toyebi belle vie à BBC théâtre, toyebi belle vie à petit saka ba artiste ba keneko jouer kuna, toyebi belle vie donc tokyo loba nyonso ya mabe toyebi zaka belle vie. Et ça au moins plus de 3 ans, 4 ans depuis kaka SB a fungwama. Makambo nyonso yaka sur les réseaux sociaux et yaka pa bakoni fwati ya nani ya SB tango bayaka si pa comme soki kombo ya Ursule ezate eza kombo ya nani ya Poutine basalaki balobaki ezongaki ekitaki nga mama BBC na lobaki na bino 2025 parce que ça fait parfois mal ya komona réalité ya makambo ndenge yaka ba chroniqueur ya mutu moko bakoya bazosalir mutu mususu oyo ezosala propreté tonage ki na babuzo ba wana trop balobi biso oyo toyaka kosala ba émission oyo biso soki baswa diza ba chronique fwati c'est-à-dire que nous on dirait ba bouche autorisée bazolanda biso nazo kita na engagé réfléchir nalobi di 2025 tout le monde a battu bima 2025 na ba 2024 ne to bane komona keno likambo ebimi kuna belle vie likambo ebimi kuna Dinana likambo ebimi kuna Ursule Pechanga na baki na 2025 na minute je vais beaucoup interpeller ba artistes et comédiens parce que musala na bango e baby na ba propre nani maboko na bango et musala na bango ekobonga kaka na bango moko nde baobongisa musala siko baobongisa musala yango ndenge nini lorsque buzoba moko eza sur les réseaux sociaux na kombo ya artiste songolo pakala kovanda kimia te ovandela nini kimia parce que bino pene bozana moko pe possible lembi vous êtes fatigué na ba comportement o ezoleka mingi na ngambo ya SB
Mais vous n'avez pas ce courage-là. Il y a que se prononcer. Mais c'est beau ima. Mais vous avez un courage wanate. Car ce qui n'a pas de maman bébé c'est à cause. Alors, il y a une stratégie, même pas stratégie. J'avais juste réfléchi dans la vie. Non, trop c'est trop. Et ce qui est bon, c'est que non, il y a qui n'a lobby et l'okwana. Ngai na loba ngo na kosa ate parce que et là bato mususu aloba que maman bébé c'est quoi enregistrer ngai te na ko ki ko enregistrer yote et ça muto mususu to tindelo audio boy maman bébé c'est ko tia audio na ngai te je dois respecter mes abonnés parce que ça bango c'est un problème. Bozila tito 6 année ce qui n'a qu'au zoaka né na zoaka bapel ya muto alobi mama BBC na zongi na ndako na zongi na famille libota na longwa ki na ngana baneli ko sitala sous film ma belle vite oya ko yela ngai tour oyo na ko donc na ko convaincre ye kaka tout ça là na émission ou bien ce qui a tindela kinga audio na oyebise mama na ocha audio na ni place na beaucoup comprendre que non mama BBC alobaka ya solo. Lelo to souhaité le komoko mabete to monaka pasteur de la foi tango akelemaka mpona makambo ya bandeko na biso ya bastar na biso aloba nini na église apesa exemple ya koloba lelo soki peut-être mama loketo atie zolo likolo est-ce que Poutine akoki otala akokende na matanga lelo soki to souhaité te apesaki ba exemple wana lelo keno Poutine a zolo likolo sans effet a zolo likolo lelo te est-ce que mama loketo okoma na matanga na ye muninga kokende moko atikali na culpabilité tango kokufa tango kufi okena lola ezaki ba question au pasteur de la foi bana ekotuna maintenant bo imaginer un nombre ya batu ou encore certaines années moko boye étouffé batu na kombo ya Poutine asali Poutine alobi Poutine mutema mabe Poutine boye lelo azate boyebi batu combien o bakoloba keno akende na ye abebisaki théâtre tala kutu ojo moko ebimaka alobaka boye tala kutu abanaki kopekisa batu boye tala kutu baartiste boye tala boye aokena condamnation ya bato ya mokili mais je sais que non epa nzambe akoconsidere yango te je vais juste interpeller bato ya koloba lorsque toye po tolongola nano équivoque wana tolongola nano eloko wana ya basi balatisi bato ke non on dirait belvinda mema ekulusu nga mama BBC dans 2025 les artistes serrez vos ceintures na ko manquer binoté parce que na mankaka binoté ce qui nga na manquer artiste belle vie je crois jour na kotombola ta fona binga mama BBC mais pas ces alaka que non beaucoup jouer peut-être et pas dinana beau jouer et pas belle vie beau jouer ba songolo pakala lorsque beaucoup qui ne peut jouer na SB likambo ezanga kakunate likambo ezanga kobima kuna te tango rejouer pas belle vie tokoyoka eloko te soki oke epa dinana memema oke peut-être na ba RDC soki comédie soki nini kuna baza ebele ya ba chaîne bokomona même pas problème ou bien bobima kuna na problème te ni ata siko na SP siko ezala ke non aux artistes moko boye o fréquentaka pe trop au fréquentaka trop belle vie télévision bien belle vie production obima pamba te voire même attaque non nyataka pe pas dinana obima pamba te bandeko sinde loko tolobi to telemela nano parce que trop c'est trop les artistes il faut bozana bino bomi bengi indépendant to boité mais boza ezana ba misusu o basi ba micheli mundelo ya koloba keno na onyatana ngai na SBT azana problème na SBT mais alobi na kunyatana ngai na SBT pona nini
po na mafinga soki na koti kuna na kobima mobimba te na obima ya kofinga ya kofingama. Artiste comédien ou peut-être Agnataka et pas Belvite, il n'est pas dit que non Belvite a un problème te. C'est juste peut-être artiste wana ami yemoko ami benda ami pe sa position et pas SB. Mais pas un problème na Belvite. Alors Belvite a ko respecter ba choix na bango. Et beaucoup monde a que non Belvite n'enga travaillaka aninga kopé sa matière te côté ba artiste na ndenge nini na ndenge ya koloba ke non bomonika na minute oyo tango bobengi grâce à kekuna kobima ya grâce ezaki facilité bomoni ba makambo ebimi oyo elandi grâce. Or pour bozala bokomi ko travailler bo benga ba artiste mususu pona ko prouver bo benga ba artiste mususu pona ko humilier bo benga ba artiste mususu pona ko lubaka ke no bo se su musala na normalité bokomi ko sala bozo ba inspiration bo kanisa à partir ya comédien oyo peut-être na ko zo makambo bien comédien o na benga peut-être na kitisa nga maman BBC, je me suis dit dans le bino. Il faut conscience ya artiste et zonga. Artiste et comédien oyo mi bengi tu oza na ba talent na yo. Pour ceux qui ba bengi quelque part au kende ko jouer, bazo reconnaître talent na yo. Mais ba appel nyonso o ba ko benga yo kende ko jouer. Mususu eza ya bien te, mususu eza ya ko kitisa yo ou bien mususu eza ka ya ko loba keno ya ko prouver. J'ai beaucoup de respect na papa na biso papa Alain. Vous allez voir que non, oh les cas qui n'a papa Alain, ezalaki te que non honneur, ezalaki humiliation. Tolobate que non, tolobi ngana lobi humiliation parce que non, humiliation monanaki. Donc il va te non ezaki humiliation juste quand na pensé na ngana na lobi que non ou ezaki humiliation non ça se vit que non na ba bidili ezalaki ya que non o eza humiliation ata ko honorer mutu ba honorer mutu boye nga maman BBC na mona ki bêtise na lobi non trop c'est trop les artistes place ozo kende konyata yeba place ozo kende konyata place ozo kende konyata yeba place ozo kende konyata kolinga te place ozo kende konyata ole ba honorer yo ba kende ko kitisa yo ole ba reconnaître talent na yo ba kende ko kitisa yo ole ba reconnaître service au pesi bango ba kende baba nini ko kitisa yo. Ce malheureux bonjour la grande famille, c'est vraiment malheureux. Sikoyo olie bino ba artiste bobongisa musana na bino mo bino ya bane leki ebele bitize lekaki ebele eza ebele pe ya ba artiste mususu basi ba précaution na bango. Est-ce que c'est bien dit? Parce que artiste lorsqu'il mi bengi indépendant, c'est-à-dire que non il azana doit koleka fa place nyonso ba benga e. Likambo grâce ebimi de moi-même naibaki que non grâce à oki osalela ngo te au grand jamais grâce à oki osalela au grand jamais NON. Ah beaucoup mi boiseli ba émission kuna BBC pour wana ndalobaki achaki mulungi kaka grâce à bima grâce ninga zawana nani abimi yuma
Il ne fallait pas abîmer. Parce que biso nenge tout ça la kango, eza matière to lukaka. Non, eza matière te. Idéologie na bino eza ya ko détruire. Esprit na bino eza ya lumbe lumbe. Parce que bossa la kango avec haine. Eza na comédien moko te na oki lobakeno na ngamba les abakouk a oki abimi boye a une information a lobelango na sens moko boye bo comprendre que non eza boye non le problème est que lorsque bino bo kanisa que non est to créer grâce le solo il fallait comprendre kaka kezaki matière mais otala la personne oya bana ko loba makambo ngo mais si ça nyon se telemi tension eza likolo ya koloba ke non ata Poutine soki aza liboso na ye wana aoki ata kobeta Poutine Ursule aza liboso na ye wana aoki ata kobeta Ursule moto azoloba ozosentir ezowutana na motema omoni motema wana ya kati wana pasi wana eloko ya koloba ya kosala ke non toyaki kaka ezalaki matière mpo totiaki kaka matière non nos artistes baza na besoin ya respect soki ezalaki keno ya koloba keno olingi okende nango keno soit disant matière omema matière ezalaki na sens olinga olobela yango ocréer matière ezalaki na sens parce que façon bimelaki ezalaki na assurance et puis na condamnation likolo nango. Or, ce qui est qui matière où on a travaillé parce que présence et grâce à qui na SB, il y avait beaucoup de sens manière rebelle il y a aussi les langues. Neti nga ce qui est qui nga yo on a créé en matière qui non grâce à niata qui na SB. Je pouvais peut-être que na pédici life. Na félicité grâce. Na pécier conseil. Zalafri. Si ça s'agit de biso to bana ikutu kokanisa ke non belvia kangaka yo ok nango bongo il y avait beaucoup de manières ya osala lango mais manière pe contact manière et contact façon de comme bala bana ikoloba est-ce que bokanisa ke non eza attaque non eza matière eza lokuta créaki mais il a beaucoup de haine azana haine makasi na mutema na ye. Ce qui a bien makalobi grâce au outil na SB total na ce qui belvia ko sala yo ni OK na ngoneti na animation OK na ngoneti na animation na ya keno ozomi tuna ba question et ngo pesa pe ka makam et ngo créer polémique te na ndenge o ememi na minute oyo ya on ba keno savoir faire ba éviter lokola no to vivre na matière ngo sur les réseaux sociaux façon ya kosalela émission pe ezo compter nde loko bozo bosana soki abimaka na manière mosusu asali émission wana ya ko tuna ba question grâce boy boy est-ce que maman na OK nango pe na animation elingo zo ampleur oyo ezuité mais bobimi bobandi susu ko finga grâce il fallait pas grâce akoma message wana sopi ou encore abimisi bon et sopi grâce il fallait bien peut-être Poutine na privé ya koyebisa que non mais makamwana ba olo bakuna nga na ebiango te c'est faux et archi faux abengi pe Ursule na ngambu na ye. Comment est-ce que beaucoup ninga grâce à benga na privé lorsque baaki na likambo balobazaki yango balobaki yango na privé et yaki sur les réseaux sociaux, ça c'est jouer avec les gens o eza peza ko sakana na bato na niveau moko pas comme possible. Les artistes et comédiens nga na lobaki keno bomoni ba sotis o nyonso oyo eza bino nde boko sisango bo sisango neni. Lorsque vous prenez vos précautions, vos décisions, il y a trop c'est trop avec les fans de Silla.
baye obligé il fallait luka Belleville na privé à s'excuser na privé à luka pe Ursula s'excuser na privé tant baye ki konia tamakamu ya kabaka tawana ezaki na privé et puis ceux qui a bengi bango na privé et nous là biso ba fan vous se rendre compte il y a ba fan beaucoup yeba ba tout combien pe ba ko tikala na nani wana ya koloba ke non et Ursule Peshanga nani na Mobutu nani na Poutine babenga nani basala tunisa et pas grâce il y a ko informer communauté mobimba ezaki na privé te parce que pourquoi bolinga ki grâce ki na privé parce que nombre ya batu oyo batala ki epe bandimi makambo o baloba ki bolinga batika na ignorance c'est ce qu'on ne veut plus ne lokoto lingi susute soki koluka matière ke non o luka matière okotisa na kombo tel lamba ngo bien et ça kitoko manière ezebele eza na ba manière obino bobimilaka te ba manière obobimilaka eza ba manière moko bozo tutoyer eza ba manière moko bozo salir mutu abimi aya tutoyer bato ici Peshanga na Belleville grâce luzolo abima nyonso wana eza pona nini parce que grâce pe apesa ki précision ya kitoko na ma message na ye abenga ki mama na bango tata mais pas Belleville abengi mama d'amour o esali ke no babima wana banini wana nyonso wana eza kaka pona mama d'amour wana différence yana parce qu'on a minute obino bolingi nini il fallait benga epe mama d'amour non différence yana po ya benga grâce à qui ko jouer pas na ye c'est parce que mama d'amour a pesa déjà grâce na visibilité lelo pourquoi ko loba ke no bino mama bino nda pesi grâce visibilité po bino boza batute bino boza batute otala sikoyo eloko grâce à Sali quelque part elle a sauvé aussi votre maman boye bien ngote parce que biso toyebi ke no mama bino atindaka bino ti bongo te la grande famille to réfléchir non bino boloba ke no mama bino atindaka bino te mais biso toyebi nga neti nga na yebi place oyo atindaka bato na yebi bato wana ye atindaka baoyo atravayaka na bango siko quelque part grâce à esungi bino te ou encore so bino bokoya kotelemi la grâce lisusu c'est-à-dire que non mama bino ayebisaki mutu na bino wana abima ya koloba bongo mpona kocréer base le problème est que lorsque bozo créer ba base bo se rendra compte na ba personnalité o bozo kene ko kitisa bango bo se rendra compte na ba star que non baza na ba relation na bango baza pe na ba famille baza na ba belle famille baza na ba connaissance bo bengi grâce bo fingi donc bandeko ba silisi grâce naza kotu na événement soki événement naza na audio batindela kinga bazolobela mais na okoti sango te pona ba voix ya bato wana je ne veux plus na olinga ka te yango zomona nazo la grande famille libota tozala na distraction ba makambo nyonso tuté to memana te soki botali 2025 toza coincé na makambo ebele sur Belleville télévision toza coincé na année o botala na minute o toza na film na Candy Star il faut totala film na Candy Star toke na Belleville télévision il faut totala second choix toza na de 29 mars février pour toza à 28 jours le 29 mars toza na 7e anniversaire il y a Belleville télévision tolanda na événement. Kinshasa réveille les esprits.
Showbuzz est dorénavant le temple et le carrefour des artistes de grande renommée. À l'occasion du 7e anniversaire de Bellevue TV, Bellart Productions organise un spectacle 5 étoiles au Showbuzz de Kinshasa, le one-man show avec plusieurs cadors. Maman Kalunga, Aïda, Marie-Jeanne Bololé, Décor, Maman Moseka et d'autres fauves du circuit. Les femmes batteuses seront au rendez-vous en mode ballet instrumental. Sans oublier les clous du spectacle avec vos célébrités comme Bellevue Kandi, Annie Biasi, Gesho Engange, Munkina Dacosta, Marina Laba, Vini Malonda, Patrick et d'autres étoiles. Showbuzz ouvert pour tout le monde ce samedi 29 mars à 17h30 à $10 simplement, $30 pour les places VIP. Passez vos réservations sur 089 020 00 21. Une seule adresse au Showbuzz sur Croisement des Avenues, Colonel Monjiba et Boulevard du 30 juin, en face de la grande concession Utex Africa. À ne manquer sous aucun prétexte. La grande famille, botala makambo toza nango. Botala makambo toza nango. Il faut tout ça la promotion, il y a film, il faut filmer étalement. Toza sous un événement il y a les 29, oh eza payant. Alors il faut tout y ko activer ou encore ko a ni ko ça la promotion sur ça ba to ba somba ba billet. Bongo meme ya biso buzoba. Grâce nga maman bébé si je t'avais juste aidé. Oza na carrière na yo moulaï. Oza na besoin de nga na moni la kayo, oza na besoin oza na vision moko boy, oko ma place moko boy. O manka qui peut silater. Tu es venu te défendre na ndenge moko ya propre pour na respect ya batomi balé wana et tu ne pouvais pas ko luka bango na privé. Tant que ba fan na bango baza, c'était nous les fans de to téléméli. Parce que trop, c'est trop. Maintenant, boye bisanga avec tout ce qui s'est passé maintenant, ou encore tout ce qui se passe dans la minute na combo ya grâce. Bino boza batu ade dans okyo lo bakeno, boza batu moko boye, bo luka na minute. Koto batu mususu basali émission, ba hôtel mais la muntu abimisa ki makambo wana ya lo bakeno, batu ba kende ko se désabonner na chaîne na ye, koto bo pelisi live, bo bandi ko attaquer les sous grâce. Si on a moi tout à l'heure moi bordir moqué grâce c'est que prochainement ba bengo sur OK kuna OK susu bo mi pesa ba valeur ti yango likambango na oloba et puis loko ngo bozo ki péter ki o boki osale boki memele randona na mama bino mwana oyo si la banda abanda théâtre na groupe Salongo grâce même pas ko botama tam su kuna mama na eme ayebi nana azata zemi ata ya grâce en ngote bota à niveau ngana lobaka je suis encore trop petite je crois ba série 1987 88 je crois total asila na groupe Salongo je crois na zaki ata na primaire na primaire nazo mona na image. Parce que mon tobané côté na ba âge na nazalaki muto azaki amoureux ou encore amoureuse il y a groupe Salongo c'était ma maman mère oya botanga alingaka groupe Salongo fort. Alors ce qui est zota la bovandi na bino voilà biso wana total na biso nani ba film ya ba nani ya Maggie total ba série na biso ya mon ami Gaylor ba biloko wana. Faut bo memela ye rando botali grâce bo memeli rando na SB bozaki batu moko il fallait bo silama na message ya grâce à la kisibino combien alingi buzoba na image na été à la kisibino combien a faiblete à la kisibino combien azana souci à musala na ye bino boko détruire musala na été
Donc aussi vous détruire ya maman bino, vous détruire bato musuti. Les artistes et comédiens, ngana zo yibisa bino na otika bino te. Ba ye na buzo bana bango, na ba kombo na bino, bima yaka ko démentir. Na obete société. Sko na ba maison ya production nyonso, soki botali na ba maison nyonso ya production. Maison oyo esaliraka ezakaka maison oyo ya SB na maison ya oyo ya mon cher collègue, soki mon cher collègue. Ce sont ces deux maisons ya production oyo ezo salir ba comédien à niveau moko pas comme possible. Comédien, vous avez précaution. Ba mama top ba fingama. Ba kititi na bano o nani c'est qui grâce aux autres. Ta niveau. Il fallait benga bango, il fallait zoager. Il fallait zoager ou baka keza matière. Mais ce qui est tout, il y a ma matière, na ba komba ba artiste, to ya nango pe bien cassette. To ya nango occupé ko ya na matière au valoriser la personne. Il ne faut pas qu'à ino pour la matière ou ya ko kitisa mutu non. Ou ya ko salir mutu non. Occupé ko ya na matière mais au valoriser la personne. Grâce to ko mono ka lobi kuna. Ko yo zaka mutu moko soki ya ndeni. Pardon bati. Ba artiste. Maison ya production o yebi ezo pesa bino ba valeur te. Maison ya production. Likambango pe bomi grâce na minute eza kaka juste précision ana pesa ki wana ya koloba maman chérie. Belle fille. Nde bomi grâce ki to o makasi à valoriser maman naïe. Mais ce que les gens oublient que non, lorsqu'à l'obi bongo c'est parce qu'il y a une visibilité dans simanaïe. Nasimanae. La grande famille beau aimer beau partager. Na comme nanga kochité. Alors tous allez belé de sous-souana na troisième épisode na biso na Belle Vie Télévision. Après tous allez na film na biso à ma soeur. Na habité ceux qui na Candista babandochi la biso chaque jour na habité ou encore sur babandole qui ça 2 jours je sais pas d'abord total anano lelo. Ce qui est tout total en haut et pas là de tout le bageno et que vous allez chaque jour voilà. La grande famille événement ezaka moko na événement yango bandeko toyoki isusu balobi keno balandi idée na biso si s'agit à kokata bokata bana Facebook ce qui s'agit à kokata bokata parce que maman BBC na ina loba bomoni événement où il y a 7e anniversaire il y a Belle Vie Télévision. Bandeko eza programme moko ya depuis année passée. Baloba qui déjà que non a 7 ans donc jouer. Ceux qui botali na 6 ans ezaka que non basaka ngoka na balabala ba chenani ba che loko yo poto oso poto ba chaki nani photo ya Belle Vie et voilà c'est parce que programme oyo ezalaki baboya ki ko sala ba dépense belé na année passée pour baïba qui non programme où il y a 7e anniversaire il y a 2025 il fallait pas louer salle il y a showbiz et ça qui déjà programme déjà programmé depuis année passée tolandisi mutute ou encore ba tricher mutute l'après vaneke spectacle et tout où ekoleka et ça déjà ba spectacle déjà ba on a déjà ko préparer depuis kala. Il n'y a rien au Tokoloba Keno, Baosala Bakambwango à pied levé, jamais. Baosalango à pied levé, et y a Nenge Bolo Bakeno ba tricher. Na. Dépense Salema quitté année passée. Ba tricher moutouté. Et là qui programme déjà planifié depuis Kala. Depuis Kala. Yabino, Boussali programme il y a 2 mois passés, je crois, en décembre. Ce qui n'a pas novembre. Yabino, il fallait que tu aies en décembre.
mais programme où il y a 7e anniversaire, les programmes qui déjà planifié depuis l'année passée. Est-ce que bino bozana eloko o batu ba okyo tricher bino? Toki pas etozonga. Agitation ko bana mama bino tiko kita. Il y a personne qui est posé de l'autre côté. Parce que ni nyango ya malunga o ba tricher bino. Hein? Ce que ba ba tia bato mayela bino bozala na kati. Où est-ce qu'ils ont na beta na tout attend moi pour dire mon quai. Donc bolobaka babiloko moko donc bino bosala babiloko moko boy o eza naturel te bosala po bato ba mona bino non nous là to ça makamute pour to ça concurrence to ça même pas concurrence na mutu chez Bellevue télévision za concurrence te bino makamuna bino nyonso bosala bato bano ya TikTok ba fan ya TikTok ya Bellevue télévision basaki makamuna bango ya ba trophée awa ezaki idée na bango bo welisi mbangu donc bobima terre à terre. Est-ce que bino penza ndenge bozana boza batu moko boyekeno il faut ba tricher bino na ba film nini yango malongo bokotisaka toki pa itozonga na ba film nini ya malonga bokotisaka soko koti na production na Bellevue production au monde que non c'est la tête qui fonctionne place wana bozela nano na mayele ni obino bozana ngo po baya ko tricher bino c'est malheureux. Bota la page au Empire de la culture créative. Le réalisateur du film Inderen. Boyebi réalisateur wana a réalisé un film oya Inderen. Le fils Makaya a tenu à féliciter Bellevue Kandi, une actrice talentueuse. Il a salué son excellent travail dans les films et séries qu'elle propose sur sa chaîne YouTube. Selon lui, Bellevue Kandi est une scénariste douée qui sait vraiment bien écrire. C'est cool. Na bino. Biso neto zoto ke ko tricher bino e bandi ndenge nini. So boyebi atane to sekaka bolo bate loko bolo ba wana te. Bon, moni ce que vous savez, loko ya keno bato ba mona bino bo sa bo ndri bo prouver bato ils a déjà échec. Attends Nzambe pa kota kangote. Attends Nzambe pa kota kangote pour votre information. Chez Bellevue, c'est du naturel, donc naturel qu'on force te fake te. Est-ce que bino ba bisu bino keno Bellevue ndenge za nazo travailler azo sa concurrence na mutu. Oh sa concurrence na mutu te. Maintenant pourquoi bino bolingaka ko mema concurrence wana bo cible kaka Poutine. Le réalisateur du film Inderen, beaucoup ne connaissent la film Inderen, dans la pluie. Le fils Makaya a tenu à féliciter Bellevue Kandi, une actrice talentueuse. Il a salué son excellent travail, Il a salué son excellent travail dans les films et séries qu'elle propose sur sa chaîne YouTube. Selon lui, Bellevue Kandi est une scénariste douée qui sait vraiment bien écrire. C'est comme toi, tu doué dans l'écriture. Tu ne peux tricher bino. Il y a malonga ezani. Il y a malonga ezani ni batu basi ba vandi kimia. Hein? Il y a malonga ezani. Et mon copain bo se général babilo comme sous tang bobi maboya koluba. Vous êtes agité bino tout sans exception. Bref, la grande famille, idée à 7e anniversaire, il y a Bellevue Production, ils ont déjà, ils ont planifié depuis l'année passée. Il y a un moment qui l'année passée anniversaire, ils ont vraiment makasi, balatika et polo, matisi, et puis inverse et tout. Parce que l'année prochaine, ils ont 7 ans et qu'ils ont un showbiz. Alors, vous avez un kimia, bon, ma bébé, c'est ma bébé, on a passé un message, vous avez kimia et l'eau. Notre maman, elle est douée dans l'écriture. Ok, tricher nanga mwana eloko ni. Alors bref, c'était au moins ça la grande famille. Tous les sous belé wana na Bellevue télévision, na Candy Star et voilà. Bosomba ba billet, ba obaza na ba famille na kini, bosombela bango ba billet vraiment ça na bande comme sousoupe. Bazo benga mama bébé c'est na osombe la bande ko nanga VIP.
alors biso toza libanda toza na ba famille na bakini tosomela bango ba billet alors tosala nini tosala sold out na salle wana nayebi ke non tokobeta yango ntango mosusu mpe showbiz wana ekozala moke. Alors je vous aime bien la grande famille, Pouichou, je vous aime, famille Libota, numéro na biso a toujours figuré, wana ba bazana besoin ko benga maman BBC, n'hésitez pas, otika ba publicité, je vous aime bien, merci na considération na bisno, on est ensemble, je vous aime, alors bon week-end na bino nyonso la grande famille, bisous, bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.